La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille Zambe Pelimoto Bandewonanga. Nzoto ezanga bien te mwa kolemba na obaki na okoti émission te lelo na obaki na sala analyse te lelo me na vandi motema pena etukinga bandeko ebele batindelinga capture o bomoni na tieli bino o eza na photo ya Elena bandeko ebele batindelinga capture wana alors lelo toye kolobela yango donc nde na bisi bino ke Zambe Pelimoto donc zamba penza epeli. Donc epeli bino moko boyebi ici bote la TV abimara liboso na bino pam batelo soki to bimi liboso na bino c'est-à-dire zamba ngo penza ko eziki eziki penza yango bomoni toye liboso na bino. Alors mbote la famille, bonjour bonsoir bandeko bolandara biso ba o déjà bayebi biso bayebi ke atolobaka toujours bonjour bonsoir et dépendaka kaka na air oyo okolanda biso. Na pesi mbote na batutu o bolingaka ba émission na biso ba o bo partageaka ba o bo sabonaka ba o bo emaka nzamba za lelongo na bino nzamba lola pambola bino nzambe asala bino bo lamu ebele. Merci beaucoup na bolingo o bolakisaka biso, merci na ko aimer, merci na ba partage na bino na loba toujours tangu bo partageaka et signalaka biso que un tel a partagé mutu boye a partagé kombo boye et partager. Alors nzamba sunga bozala la bolingo penza ya ko partager misala na biso pona ko soutenir biso pona ko soutenir message o tozo pesa ekende musika. Alors nzamba lola a pambola bino. La famille karande na lobaki nazaki na makasi te nazaki te na déplaçaki kozonga na nga ntuka nzoto zaki pena makasi te mais tellement bandeko batindeli biso tellement bandeko ba déclarer tellement tozui ba request o ebele ba message o ebele bato batindi penza capture o ebele na lobaki na koyi kovanda te il faut na ya liboso na bino pona ya kolobela. Tomoni na page ya décor na TikTok ba publication ya nani ya Elena bakomi que non tango za comédien il faut accepter aussi le travail des autres bakomi aller boke ne kolanda l'accuser sur Bellevue TV donc kotalisama ezolakisa ke décor autinda batu bakende kolanda film o ezoleka chez Bellevue TV. Tango batindelinga capture oyo la famille biso toyaka liboso na bino pamba te toyaka penza tolinga so tozoya liboso na bino tozala na ba matière complet po toya kopesa bino information ya malamu na loba toujours famille bota batu nyonso bo soutenaka biso tango toyaka liboso na bino il faut toyela bino penza ba information ya malamu pour permettre bino prochainement bokota lisusu po bozwa lisusu bolingo ya kokota lisusu na chaîne na biso pona kotala to pe kolanda analyse to émission na biso. La famille batindelinga yi vidéo oyo tango batindelinga vidéo oyo navandi Nathalie nini capture pardon Nathalie nobino nakende koluka yango nakota nayeba eza nini
Na koti na kati na bandi kotanga ba commentaire na tangi penza ba commentaire ebele na tangi lolenge bandeko batomboki lolenge ya kofinga bafingi lolenge ya koloba balobi bato ebele balobi bato mosusu courage décor mwa mobala azalande boye oza na baparti prite bato mosusu décor ngasenga pardon bato mosusu mutamta lobi na ndenge na ye. Alors na ye penza na éclaircir situation oyo. Na ye penza pour na éclaircir très bien situation oyo. Na lobi bien na ye na éclaircir bandeko situation oyo. Tolobela nanu situation oyo namoni famille Libota batomboki namoni bandeko ebele siliki pour na situation oyo. Alors tomeka nanu kolobela yango. La famille mikolo uti koleka tomonaki live oyo noko décor asalaki live na live na ya salaki alobelaki penza ba marambo ebele koloba na ye ebanda kotalisa biso koloba lokola mutu moko ana posa ya kozonga epai ya mama na biso Bellevue Kandi. Potangu décor abanda koloba na tielaka bino memba live yango awa nazo zongisa bino après to ya kokoma na likambo tokutani nango lelo. Tangu décor abandaka koloba, tangu décor ayaka na TV, ayaka koloba makambo wana ezaki ke décor abanda koyoka na lisute, décor abandaki asilaki vraiment pona koyoka na banda pena koyoka na lisute. Alors bandeko babanda koloba ka ebele kotuna ye décor pona ozoyoka na te, pona nini na shekoko zate, pona nini bino mo boyebi ndenge population ndenge peuple congolais to marchaka. Alors décor par là ayaki na émission ayaki na live na ye na TikTok ayeko expliquer na batu so bomona kinga ite chez nani na chez Coco c'est parce que moi batira décor alobaki vraiment alobaki abombaki eloko talobaki o esengelaki aloba après ayeko loba na batu ba o boza na posa nanga botalanga na chaîne nanga moko botalanga chez Bellevue TV botalanga na SB botalanga na JS Production. Si décor alobaki eloko wana ye moko au fond de lui décor savait que ce qui alobi batala na famille Libota bato bele batala na Bellevue TV famille Libota ba okota ngoduti pour famille Libota toyebi que décor esi alongwa. Toyebi ke décor azalaka na biso te toyebi ke décor azalaka lisusu te epa ya Bellevue décor esi alongwa famille Libota toyebi wana famille Libota toyebi wana ke décor azalaka na biso te ke décor esi alongwa toyebi wana. Alors kolobel diadok koloba makambo décor alobaki ebendaki moi makele belé na réseaux sociaux mutu na mutasala ki pe émission na ndenge na ye mutu na mutalobaki lobaki pe na ndenge na ye biso tout osala ki ba émission to lobaki poto sepela ki nango te par rapport ya façon au décor alongwela ki epa ya Bellevue Kandi. Ce qui toyaki koloba to sepela ki na façon au décor alongwela kite décor alongwa ki ya batiraima décor akendaki akoma ko bwaka ba jeton kosa lokwa ko bwaka la Bellevue ba jeton kosa lokwa ko bimisa Bellevue mabe aokende asali ba video na bana sila asali pona koluka lokwa selon ye abanda ko luka lokwa ko yokisa Bellevue motema pasi wana selon décor narango elekaka selon décor tango ye koleka nande toyaka oyoka ke décor na live na lobaka mama kalunga toyeko yoka ke babebana toyeko yoka ke ba problème eza boye tolali tolamuki tokutani na page oyo tokutani na photo oyo tokutani na publication oyo nazongisa famille Libota bolandanga très bien famille Libota en tout cas place oyo bolandanga penza très bien baba kupso baza bolandanga pe nazongisa répertoire nanga sima na makambo avini. La famille, il faut koyeba ke eza na ngambu na biso te. Batu bakomi koke kokomantaka na ba video ya vini po epesa vini kanda aya kofinga Bellevue. Il faut to comprendre le kwana.
Mama Bellevue asalaki live dernièrement bandeko nanga na obwaka ba commentaire na bosani binote. Mama Bellevue autaki osala live dernièrement alobaki famille Libota boya to sambela boya to luka nzambe to bima na ba distraction na landa live wana na vandi na olanda live wana elobelanga tellement elobelanga ebele ezaki na nzembo mama Eunice Manyanga mwana nzambe telema to sambela totie ba defi nzembo mama Eunice Manyanga. Mama Bellevue bando la promotion ya nzembo ndeko na ye kaka ndenge ezalaka alobi eloko wana elobelanga ebele na ba video ya vini bandeko babanda ko commenter wana toyo sala analyse toyo mona ke non ezaki ba famille Libota te ba o banda ko finga vini po ba tuka ye penza oui to ba banda ko commenter bazali ba commenter pe lo mo bwe pe si pasi mais ba o banda ki ko kende ko finga penza vini po ba tuka vini abimisa o azana ngona motema na yebisa bino lelo mingi ezaki ba famille Libota te. Il faut comprendre le komoko na monde théâtre nga na comprenango soki ba yoki ke mutu o alongwe epa ya mutu wana kaka bango moko batu ya kamususu ba obanda ko ya kotiela ka mutu wana ba commentaire potango ba otia ba commentaire bimake moni olongwe kuna talande ba komi ko finga talande ba komi ko sala bo talande mingi na lobarango mingi na lobarango nasala étude nasala étude à conscience nasala examen de conscience na vanda pena na tala ba rando tout eleka na réseaux sociaux famille Libota eza ko flatter te en tout cas félicitations na bino biso to bato to leka liboso to sala ba émission to sala ba analyse to ya karolobela bandeko nanga ezalaka pena likambo moko zomona pena ke ba fingi Bellevue mais oye penza o défendre mona bandeko muso famille Libota ba okomela o mère tiana se to beta kara mère to kipe bango te mère betango kara mère tiana se ba komela biso ebele ba komela biso o vanda pena yo moko lobi est-ce que o soki ezaki na ngambo batu mususu balingia bakoma balingia bapekisa bandeko bafingaka bati kofinga po tomona apena nga tala faso bafingi mama moseka naoki pasi na motema na milobi nga moko eske biso ndenge ozala kosala pene mishobe ba famille Libota ba okomela mère tiana seko mère dozeko mère totika sijo eske bandeko ope bakomelaka bango ango to bapuyaka bango bafinga na lobango nga moko lobango nga moko nga mona kamwaka na loba eske bandeko bapekisa bango bafinga to bapuyaka bango kofinga et place na mona pena na obino famille Libota ba batu mo bakipa makambo te famille Libota ba batu mo balinga ba problème te mais soki lelo famille Libota ezwa décision ke olobi ba lobby c'est parce que ba vivre trop ba meli trop ba bombi trop na yebisa bino na dossier a vini bomona ki pena to yaki penza to lobaki mingi na dossier a vini na dossier a vini malundu bomoni to lobaki c'est parce que to melaki pe trop toza batu to meli mingi na kati esengaki ebima likambo ya décor tomoni photo tomoni bapublier tomoni bandeko balobi tomoni bandeko décor alinga zonga décor en tout cas famille Libota awa na yo kote la décor te mais page oyo eza décor te page oyo eza décor te décor na page na ye akoma décor Ilonga et non décor Elonga bandeko bayo salaka ba je oyo pona luka ko créer rando pona luka distraction to na film na biso
o ekoti to na film na biso to na janvier film wana il faut la film ya ebandeliane il faut la film moko ekendaki sango ebandeliane bando wa famille Libota to se focaliser na film bomona minitio balingaka baya kolongola matière moko boeza na ngambu na bango balinga baya olongola ngo na kombo Belleville nalinga nanga kokota pe na bamozindo te mais mutu to alandaka internet ayebi matière ni oeza na internet na minitio to lali to lamuki directement pa bamami biso oya décor balingi ba troubler vigilance tangu boroya bobandi kofinga yo décor yo kutu boye tangu décor akobima na réseaux sociaux pour répondre directement balongoli nini na bango balongoli mbala moko busoto na bango o eza na réseaux sociaux balongoli yango après Belleville akomi lisu kofingama na yo fongolaka mémoire ya famille Libota na yo lamusa mémoire ya bande kwa famille Libota to ana vidéo to ana film o ezoleka to ana na remise ba trophée en tout cas son akati anotie la bino avant na 6 émission nga na otimuko ana bosana ki avant na 6 émission nga na otie la bino en vidéo na mukelo lenga ko voter to ana remise ba trophée o ezozela biso to ana remise ba trophée o ezozela biso o batu fo ba voter to ana ba théâtre na biso o ezokota lelo ba teso 7e épisode ba tie po nga tala na zela na nga épisode ko mebelete na tala aka chaque épisode ba tie na tali to ana 7e épisode o ekoti lelo la famille pas de distraction sur les équipes na page ba komi décor ilonga ngamo na lingena iya to linga to lobela ngo to linga to lobela mettons na koti na tali na sali ba vérification na vérifier et puis na sali ba investigation pour na yango j'ai compris que ya page ya décor te famille Libota botika bango na makambu na bango ba na ngo na réseaux sociaux problème na bango ba na ngo ya mambo mbongo o ya skroke muto o ya yibi muto o ya sali boyaya tokota na buzo ba na te sala promotion ya film sala promotion ya événement munene toza nango ya remise ba trophée soki ba oluka ba créer eloko pona oluka kolongola likambo ba nango na réseaux sociaux likambo ezo sala soni o ba nango na réseaux sociaux tozala kuna te tokota mambo wana te lelo esi bayeba pona sala boye fona toucher boye pona kota boye pona zwa likambo boye fona toucher boye po o pene beba pona lamba bien pona sala boye fona toucher boye esi bayeba alors famille Libota kokota na poto ya buzoba ya internet te botimbela baje na timbela kaje oyo ezaka na débat moko ezaka na ngambo ba voisin débat moko pena ya makasi directement toyo mona mwasi o Deborah ayo bima ayo créer matière ayo créer buzoba na kombo Belleville et place na vandaka na lobi non baluki olongola rando na bango po balongola rando na bango na réseaux sociaux boyebake bayaka na kombo Bella alors famille Libota bobeta eloko kara sur les aye moko décor asali faux compte atie kombo moko mabe po batu balobake non eza décor te bomoni bobetango kara eloko biso toko se focaliser na minute to se focaliser na remise ba trophée to se focaliser na film au moins mutaya o manquer Belleville respect po to lobaki pena 2026 o otie
totie au moins muta manqué belle vie respect wana to bima to loba mais pamba kabwe rien to soutenir bela belle vie a mutu moko il faut to soutenir ye na lobango natalaki makambo akomaki na vina photo moko ya ye ya kala ataki yango na réseaux sociaux akomi makambo ebele na lobi non à réfléchir makasi pour akoma message au na réseaux sociaux à réfléchir makasi natali marina laba émission moko asalaki et ya aziza pardon émission moko ya aziza asalaki non tie la bino ngo non tie la bino mo ba message important bolanda na lobinga moko non belle vie a ou mérité ebele ata lelo bato bandima ye te mais nzambe na lola afuta ye par rapport ya oye asala pona ba ingrat o bandima ye te oye asala pona ba ingrat wana o bandima ka ye te ki ingratitude o balakisa envers ye nzamba lola afuta ka ye yango nzamba lola afuta ka ye afuta manango alors message nanga na yaki nango pona famille libota yango wana na yaki oumela te liboso na bino na yaki penza na partager na bino message oyo na mona ki yango est important na vanda ki na analyser nga moko na lobi non makasi ezalaki te mena obite il faut na bima na yela bino message oyo ezala message moko oyo tokovandisa na mitema oyo tokokipe te to se focaliser na oyo ya biso to se focaliser na oya biso muto akomi oyo ayebi ke ndenge akomi na kombo page eza kombo a décor toya occupé toya oloba toya na rando en ce moment là peut-être baoluka ba échapper rando na bango na réseaux sociaux en ce moment là peut-être baoluka ba ya balongola likambo eza na réseaux sociaux alors famille libota kolanda te nyonso ezoleka. Merci beaucoup nzamba lola pambola bino partagez partout na Facebook na WhatsApp na Messenger partagez partout et ozala malamu mingi 42 tolobaka commentaire dédicace nzamba pambola famille libota tout bandeko tout bolanda biso ba bokomelanga ba message mama merci le sala ba analyse bien en tout cas nzamba pambola yo nyonso wana na monaka merci mingi nzambe pe apambola bino 2026 ezala année moko malamu pona mutu nyonso. Wana tokoti na ba dédicace na biso en tout cas tokoti penza na ba dédicace na biso meilleur ve na mama Nenette wisi yanga sai mama Nenette wisi yanga sai siko zali de gros bisous nzamba lola pambola yo mama Maria José Kassiama merci beaucoup mama Maria José Kassiama famille Libota toujours meilleur ve ba dédicace à toi nzamba pambola Brinette Copinette a commis bien parler ma sœur Ursule. Oh, merci beaucoup maman Ginette, maman Brinette, pardon. Merci maman Brinette, maman Nata Milando. Merci beaucoup. Deko Eli Bibeni, merci papa, si c'est maman, merci beaucoup. Antoinette Mbiyavanga de mon cœur, toujours. Merci beaucoup. Nzamba Pambola Chimène Manuel de mon cœur. Maman Maria José Kassiama, merci beaucoup. Maman Mimi Luzolo, que Dieu vous bénisse, merci. Maman Mélanie, je t'aime beaucoup, merci beaucoup. Maman Blandine Lissamba, toujours. Azanga atena ba commentaire, merci ma maman chérie. Ndeko Gene Mboa Lala, merci beaucoup. Maman Blandine Makukula, waouh. Maman Blandine Makukula, je t'aime. Hein? Maman Blandine Makukula de mon cœur, merci beaucoup. Maman Christella de Dios. Ntamba pambola yo, merci namoni commentaire na yo, merci beaucoup. Ndeko Olga Nzongo, zando ya mwana ngaye. Merci beaucoup maman. Ndeko Bena, merci.
merci beaucoup. Maman Solange, Sonia, merci beaucoup. En tout cas, wana ezalaki ba commentaire ya bandeko o ba commentaire ki na vidéo oyo elandi na se ya vidéo oyo. Merci beaucoup ko bana ko commenter. Ndeko ozolanda biso, tiela biso commentaire à bien. Partagez vidéo, abonnez-vous, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Nzambalo la apambola bino famille Libota musala toujours to soutenir Bella na ndenge moko ya malamu et ozala bien. Bisous. Bye. Comment faire pour voter? Sur internet, tapez www.bellevuetvaward2025.org. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur les 3 barres blanches en haut de l'écran. Vous aurez automatiquement accès sur les différentes rubriques. Sélectionnez ensuite l'onglet Voter ou Nomination. À l'aide de votre adresse mail, répondez à toutes les catégories des awards en faisant défiler la page jusqu'en bas. Il y en a 19 au total. Une fois terminé, cliquez sur Envoyer ou Soumettre. Vous serez alors dirigé vers une page confirmant que votre vote a été enregistré. Et le formulaire de votre vote sera automatiquement envoyé dans votre boîte email. C'est très simple, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Les votes sont ouverts jusqu'au 31 janvier. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.